Bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vous présenter ce nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. J'ose croire que ces 5 minutes restera gravé dans vos mémoires d'une façon indélébile. Donc merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, comme vous le savez bien. Ça se passe en lingala, c'est la raison pour laquelle je vais tout de suite commencer à vous parler dans notre langue nationale. Donc 5 minutes, Oyo Yalilo Ezali Kolobela, président Kabila, par rapport à Makambu Oyo Ezali Koleka Nambo Kanabiso. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que Batutu Bazali n'a pas l'air tendu. Donc pour apaiser cette situation, pour calmer les nerfs du peuple congolais, pour essayer de dissiper les zones d'ombre, Yango Wana a 5 minutes avec César Ngadi, Tozali Kotuna, Soki, président Kabila, il faut avoir parole ou pas, à s'adresser à peuple congolais ou pas. Batumsous Balobi qui est président Kabila, il faut avoir parole à s'adresser directement à la population au lieu à faire passer un message à nos collaborateurs. Comme vous le savez, dans 5 minutes avec César Ngadi, Bisso, to salara jugement, to pesaka point de vue na bisote, to pesaka kabino sujet pour bino, bo sala observation na bino, bo sala analyse na bino pour réagir sur le site rdcongoinfo.fr. Na côté, il y a majorité balobi, peuple congolais a compris na Ramakambouté. Mandat, il y a président Kabila et aussi là, na début décembre. Peuple congolais a lingui président Kabila a l'obalisou nini. Parce que mandat na ye est aussi là, na début décembre. Azana likambu, il y a kolobate. Yé moko déjà assis à l'obake à respecter la constitution. Mais si koyo na côté, il y a opposition, balobi, makambo ezali clarté. Yango wana ba nerf bato ezali tendu na Kinshasa, situation eza clarté. Yango wana balobi que ye moko président Kabila ameka kozwa parole à s'adresser directement et pas y a population. Aye lelo alobi que non, ngai penza président Kabila na ko respecter constitution le 3 décembre na kotika pouvoir na parti na nga PPRD toko sala primaire toko pona muto oyo ako remplacer ngai ou bien ye le loi en tout cas nga penza na monique na côté opposition mutu ya malonga zate mutu morote ki ako continuer musala o nga nazo sala ngai morope na ko tchalibaya na ko continuer lisusu na mandat mususu wana peuple ba yebi position mutu tout sikoyo akotala ndenge nini akosala boyebi ke Mobutu abandai koloba abimi nye bomba mabe na loba na silisa toyebi place mema biso population congolaise a lobi que président Kabila amesana kolobate amesana na ye que soka lobi asali action boyebi que ye diplomatie ezalaka makasi na côté na ye boyebi que dossier à M23 boyebi ndenge suka na diplomatie boyebi dessus ya biso na bandeko na biso ya Congo Brazzaville ndenge elekaki tango babengana ki batu na biso kono babia biso pe photo bengana me bomoni ke président Kabila alandelaki yango na ndenge diplomatie na ndenge sagesse lelo makambo wana esila. Mais côté ya opposition balobi mais non ata mutu alingi kolobate ezali neti papa na famille na mama ata bolobaka te mais lelo soki boboti bana ezotinda bino kaka boloba na makambo mususu ezali neti sikoyo ke na ndaku papa al programmer voyage moko bo alobi akokende mais ye moko azoloba te bana sikoyo bazo comprendre te papa akokende voyage ou bien akokende te sikoyo na entourage ya papa bazali koloba na place na ye mais sikoyo tozomona ke na entourage ya président Kabila bazali koloba mais ye moko azali koloba te mais soki batu wana bazoloba parce que ye abima aloba ke ye mto azotinda batu baloba te est-ce que bosi boyokanga oloba mais to mona pete ke batu wana bazoloba na place na ye baza batu na ye entourage na ye mais to mona pete place président Kabila
azwa parole ou bien à sanctionner bango. Na ndenge balobaka na français, qui ne dit mot consent. Donc ceux qui batouana bazoloba na place ya président Kabila, yé ceux qui a sanctionné bango te, c'est que yé ayebi makambu nini bazali koloba. Ezane tisikoyo opposition ezoloba ke ezali neti sikoyo ke bopesi préavis na mutu azo futele pa na bino. Mutu azo futele pa na bino azo kende bopesi déjà date yebani. Mais siko mutu ango locataire ango alingi ya sola na bino. Donc ils ont étiqué dialogue alingo so na bino. Mais ceux qui locataire ayebani déjà date a okende. Kobima ils ont un problème te ozui biloko na obimi. Mais siko locataire alingo sola na propriétaire. Alingo so na tata lopango. Donc il a dit que ou bien mbongo zo bata ou bien locataire alingi atika la nanu. Donc yango wana ezali ko pesa batu ambiguïté batu bazako comprendre te. Donc pour apaiser la situation, pour dissiper toutes les zones d'ombre, pour calmer les nerfs des Congolais, est-ce que président Kabila Yemoko il faut aloba ou pas? Donc 5 minutes avec César Ngadi Boyebi qui est biso to sala jugement te tozora pas mutute. Donc les lots na 5 minutes avec César Ngadi toza kolobaka ke situation ndenge zali na mboka batu musu balobi président Kabila za obligé à lobela directement na peuple congolais. Ba musu balobi ke mais non, président Kabila mesani sa biso kolobate. Yé azalaka na ye tranquille ceux qui a lobby action salami. Bomona makam ndenge le cas ya M23 ndenge sila makam ya Congo Brazzaville ndenge sila. Mais peuple congolais boyebi ke peuple congolais azalaka na ye peuple moko azali neti ba peuple mususu te soki yo zolo bate ye akosala polémique ataku tulem soki yo lobby na yo mais akosala ka polémique mais lelo boyebi ke peuple congolais alingi sikoyo ke président Kabila aloba ndengi Mobutu abandaki koloba mais lelo batu mususu kutu ba comment na bango ko regretter Mobutu to bosana ke Mobutu to yembela ki nzembo tanga zwa ki nzela aéroport que Fantomas accueilli. Donc Fantomas accueilli, n'importe qui a remplacé mais le lot to komi ko regretter Mobutu o Mobutu soki azalaki. Mais boyebi ke peuple congolais malamu na ye azaka rancunier. Donc yango wana bino tozo senga na bino bo pesa biso jugement na bino pour biso na 5 minutes avec César Ngadi to sala jugement te. Siko tozo tout na bino question na situation o ezali pour apaiser la situation o ezo prévoir na kati ya mboka pour calmer les nerfs, pour dissiper toutes les zones d'ombre. Est-ce que président Kabila azali obligé à loba directement na peuple congolais au lieu que entourage na eba lobaka? Bino bo pesa biso réponse. Boyebi ke biso na 5 minutes on dit toujours que nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos réactions en nous écrivant sur notre site rdcongoinfo.fr. Derrière la caméra, image à Sika. Derrière la caméra RD Congo Info, derrière la caméra est commis Joe Flèche image. Image à flèche. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi. Nalobe Libino, P. Eza Solo.